Merci, papa. Eyambo. Dani mabongisino ezali. Carte oyo senge Yerusalemi nde yangwana. Un journaliste bako filmer yango, bako tala ndenge papa elebe alobeli yango. Carte Yerusalemi nde yangwana. Ngai na kokende musika mingi te. Tokolendisa kaka makambo oyo papa auti koyebisa biso mpona botongi Yerusalemi tokoyoka ye moko papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima ndenge alobelaki yango ndenge nini Yerusalemi il faut etongama solo ba message yango tolekisaka yango me bato basalaka peta attention te ndenge nini papa ndenge alobeli yango totonga bandako ebele awa na Nkamba ye moko papa Diangenda atikalaki kopesa ba instruction ndenge nini Nkamba ekotongama ndenge nini ekosalela na kokende musika mingi te napesi nzela na presse po ete totia ba message ya papa Diangenda tofongola malamu matoi pe kwake répétition yango nde ekoteyaka biso makasi esika oyoki te ntango bakorepete yango okoki kolanda yango malamu yango tokosenga lisusu papa Maya ozala à peu près comme ça omeka nanu koloba mpe na Lingala mpe na Kikongo susi ya papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima ezali ndenge nini mpona Yerusalemi ekoka kotongama. Presse. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce bâtiment que nous avons voulu qu'il soit beau. Nous voulons le rendre réellement beau. Je sais très bien que depuis ce matin que vous êtes arrivés, en commençant par le centre d'accueil où vous êtes hébergés, et surtout hier quand vous avez pris le bus, avant de nous engager dans cette voie que nous avons suivie, je vous avais dit quelque chose. Nous existons depuis 1960, c'est-à-dire nous semblons être un peu libres depuis 1960. Nous sommes partis de zéro parce que depuis 1921, nous avons connu les persécutions. Les persécutions qui ont duré 40 ans. Ce n'est qu'en 1960 que nous avons connu une certaine liberté, comme je le disais tantôt, et c'est une liberté qui nous a permis de nous engager dans des voies qui nous paraissaient être un peu de temps en temps difficiles à suivre, mais pour essayer de combler le vide. Et voilà, vous nous trouvez au stade réellement neuf. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore fait quelque chose de géante. Nous avons voulu commencer tout d'abord par construire ce beau bâtiment que nous avons voulu donner à Dieu. Nous vivons en Nkamba, dans ce lieu où vous vous trouvez. Nous y habitons depuis 1960. Mais, comme il nous est dit, cherchons d'abord le royaume de Dieu et le reste nous sera donné par surcroît. À partir de ce moment, nous avons cherché par tous les moyens pour construire quelque chose que nous devons présenter à Dieu pour lui dire merci. En mémoire, nous avons toujours pensé à nos 37 000 familles reléguées pour l'œuvre pour laquelle nous nous trouvons ici.
37 000 familles ont été reléguées. Et c'est comme ça, en montant ce petit plan, nous avons pensé à ces 37 000 familles qui ont été persécutées à cause de leur foi, déportées à des endroits réellement malheureux. Je regrette que vous n'ayez pas eu le temps de vous déplacer dans d'autres régions pour que vous puissiez voir combien nos parents ont souffert pour arriver là où nous nous trouvons aujourd'hui. Bien sûr, ils ont souffert à cause de leur foi. Ils sont morts à cause de leur foi. Et pour cela, leur présence à côté de Christ nous donne de nouvelles forces qui nous permettent de découvrir les horizons nouveaux. Oui, nous avons encore beaucoup de problèmes. Mais je pense, avec cette ferme volonté que nous avons de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie, je pense que nous arriverons un jour à combler tous ces trous ou bien tous ces vides que nous connaissons actuellement. Je vous disais, depuis 1960, nous avons pensé construire ce temple. Mais nous avons connu une période drôle. De 1960, le 6 avril, que nous avons pensé démarrer le travail. Mais ce n'était pas possible. Ce n'est qu'en 1961 que nous avons posé la première pierre, mais pour démarrer le travail, il ne nous a pas été permis. Mais par qui? Puisque nous avons posé la première pierre, on devait nécessairement commencer le travail. Mais nous n'avons pas pu le faire. Et chaque fois, dans nos prières, car les prières nous facilitent nos relations avec Dieu, nous avons toujours senti qu'il y avait une résistance. Et ce n'est qu'en 1976 que l'autorisation nous a été donnée de démarrer ces travaux. En 1976, le 6 avril, nous avons commencé à creuser les fondations. Et le 6 avril dernier, au moment où nous fêtions notre 60e anniversaire, nous avons ouvert ce bâtiment. 60 ans après. Mais pourquoi attendre 60 ans? Je vous l'ai dit, nous avons connu des moments terribles, des moments qui pouvaient facilement nous décourager dans la totalité. Mais nous avons eu toujours cette idée, nous décourager, ce serait une très grosse erreur de notre part. Vaut mieux de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie. Les résistances de nos parents ont donné l'occasion de construire le temple que vous voyez ou bien vous êtes dedans en ce moment. Vous avez beaucoup d'imperfections constatées. Quand vous voyez tous les bâtiments, vous dites, oui, là il y a un vide, ceci manque, oui, c'est vrai, il est beau, mais nous voyons qu'il y a ceci, cela qui manque, etc. C'est pour dire que dans notre vie même, matérielle comme spirituelle, nous connaissons encore beaucoup de vides. C'est ça qui nous excite d'aller toujours de l'avant. Nous devons tout faire pour combler le vide que vous constatez dans ce bâtiment. Et je pense bien que chacun de nous fera tout son possible pour combler le vide que chacun, au point de vue spirituel, a. Même moi, j'ai beaucoup d'imperfections au point de vue spirituel. C'est pour cela que nous avons commencé tout d'abord par construire ce bâtiment et maintenant doter Nkamba de tous les éléments de base pour rendre la vie à ceux qui nous visitent une vie facile. Leur donner les occasions de vivre comme ils vivent décemment chez eux. Hier, quand nous sommes arrivés, ou bien ce matin, et quand j'ai constaté les grosses lacunes dans des maisons où on vous a logé, ça m'a beaucoup travaillé.
Ça ne m'a pas donné l'occasion de me reposer. Pourquoi? Parce que je vous ai donné un peu l'occasion de voir là où il y a encore beaucoup de vide. Or, ce sont des choses de première nécessité. On devait démarrer par construire de beaux bâtiments. Mais cela n'a pas plu à Dieu. Ces bâtiments que vous voyez, nous les avons commencés le 12 octobre dernier. C'est pour recevoir dignement les personnalités qui nous visiteront. Et prochainement, quand vous nous rendrez visite, certainement, vous ne serez pas dans la même situation où vous vous êtes trouvé ce matin. En arrivant en Kamba, on vous a logé dans des bâtiments où il n'y a encore rien. J'étais moi-même, franchement, coincé, on dirait étouffé. Pourquoi? Parce que je constatais qu'il y avait beaucoup de vide. Mais je m'en excuse, nous avons voulu tout d'abord rendre ces bâtiments beaux, les finir avant que nous nous engagions à faire d'autres dépenses et donner l'occasion aux amis qui nous visiteront prochainement de dormir dans des maisons et qui sont réellement dotées de tous les éléments de base. Mais sinon, je pense que ce n'est pas pour la dernière fois que vous foulez le sol de Kamba. Je sais très bien que je vous recevrai encore plus tard si le bon Dieu le voudra. Mais je sais très bien que si nous le suivons avec foi, nous aurons l'occasion de nous revoir. J'espère beaucoup et qu'en entrant chez vous, vous aurez toujours à dire à nos frères et sœurs en Christ et que nous devons nous aider les uns les autres. Nous devons prier les uns les autres pour que nous puissions un jour nous trouver à côté de Christ. Si c'était aujourd'hui que nous devions aller nous trouver à côté de Christ, je le disais tantôt à nos fidèles, on m'appelle le chef spirituel, ou bien on m'appelle son éminence. Oui, c'est bien beau d'être appelé son éminence, chef spirituel. Mais si c'est un simple titre, alors c'est une perte. Mais je voudrais surtout être chrétien. Être chrétien dans ce sens que chacun de nous doit avoir une base. Essayer d'imiter au maximum voulu notre Seigneur Jésus-Christ. Lui en tant que Fils de Dieu. Mais il est venu vivre ensemble avec nous. Il a mangé la même nourriture que nous. Il s'est habillé de la même façon que nous. Il a dû payer même l'impôt, malgré qu'il est le Créateur. Mais il a dû accepter, en tant qu'humain, comme il a voulu, accepter toutes les conditions humaines. En tant que Dieu, normalement, il ne devait pas suivre ses pas. Parce qu'il est le Créateur de toutes les autorités qui existaient en ce moment. Mais il s'était soumis comme un simple homme. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons suivre son exemple jusqu'à démontrer aux yeux du monde que réellement nous suivons le pas de Christ. Ses responsabilités sont énormes vis-à-vis de la population qu'il dirige. Et peut-être en portant ce titre de chef spirituel, je suis conscient que mes responsabilités sont énormes. Et tout ce que je dois faire attention. Parce que je serai facilement copié de la part de nos fidèles. S'il y a une incartade quelconque de ma part, nos fidèles ou bien nos chrétiens me suivront parce que le chef spirituel le fait et automatiquement je suis suivi. Et quelles seraient les conséquences à la fin de ma vie? Tout ce monde-là me rendront responsable. Et je crois que le Seigneur ne sera pas gai en me recevant en tant que chef spirituel, son éminence, Mfouman Longo, comme on m'appelle ici au Zaïre, que chacun de nous prenne conscience de la mission qui est la sienne et surtout ses responsabilités d'être chrétien autour des païens. Quels sont les exemples que nous donnons? Nous devons être le modèle pour que les païens puissent copier ce que nous chrétiens nous faisons et à partir de ce moment-là, nous allons construire une très grande maison que nous allons présenter à notre Seigneur Jésus-Christ à la fin de notre vie. Sinon, je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et que je continue à vous faire souffrir
Et tantôt nous allons encore reprendre la route et souffrir de la même façon. Réellement, j'ai la honte, mais j'ai la joie, parce que le bon Dieu nous donne de temps en temps l'occasion de nous découvrir le devoir que nous avons encore à faire. Parce que quand nous voyons que de Kinshasa jusqu'ici, il y a à peine 225 km, mais la route nous a paru très longue. Pourquoi? C'est à cause des 72 km qui sont encore à un état malheureux. C'est pour cela que nous avons connu cette situation. Mais nous espérons et qu'à l'avenir, le Seigneur aidera. Nous trouverons quand même les gens de bonne volonté qui nous aideront à faire de cette route une route macadamisée. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que peut-être vous viendrez à votre aise. Nous faisons de temps en temps un voyage aller-retour pendant la saison sèche. Nous pouvons venir en Kamba le matin, dans l'après-midi nous rentrons. Mais cette fois-ci, ça a été très long. Je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et surtout de vous avoir logé dans des conditions les plus difficiles. Encore, mes chers frères et sœurs en Christ, je vous remercie d'être venus et de nous avoir découverts. Merci beaucoup. Soko nzambe apengaka yo te pato ozala mondimi ya papa Simon Kimbangu ezali pasi pato obengama kimbangisi ezali pasi mais ezali apele ya nzambe moto nyonso tu oyo andimi solosolo nde alanda tata Simon Kimbangu ezali vocation ou bien tozali bakimbangisi ya solo ou bien tozali bakimbangisi ya likuta kimbangisi ya solo ye nani oyo azali mwana na mibeko oyo akoti na lingumba poto abikisa mulimu na ye wana nde ozali solo mundimi ya solo ya tata Simon Kimbangu. Donc munkwikiza ludi ndo na wakota muna libunde tata Simon Kimbangu mulanda mana makavanga yani mulanda vangu dikavanga yani edine de marakomfotu Yesu Kristo vo jakala vangu di mosi jazola kana mama vangu mankagan kaka muntu wote wa bokolo kwa nzambi mukotse muna libunde tata Simon Kimbangu kele kambokolo ludiena kansi vo kote gongu muna libunde tata Simon Kimbangu mpasi wa bake ekunku kinimesikia kinene ubienga tu pasi wa kitu ka representant ubienga tu kitu ka passer kakina ko apele tata nzambi ya keleka d'ailleurs esika yonso tu yo vali ndenge tolubaka yango mundini azali nani mwinda donc malamu yo ozali kimbangisi ezala mwinda c'est-à-dire ezali appel ya nzambe yango wana nde tokamati batisi muna biso na lingume tata Simon Kimbangu sepela na likambo wana pamba te linguma na biso ezali linguma ya suka bongimi yango te tozali kutunga linguma ya suka yango wana toujours nchinzani papa po alekisi na nchinzani nchinzani mbele kama ezali isika wana biso watu wadivosi tosali nchinzani te. Est-ce que bino bokanisa nchinzani wewe bino na kimbangisi me banani bayili basalaki nchinzani baisraeli basalaki nchinzani elelo oyaye baninga bana biso bamemini biso mukana matata nzambe babenyenga ya jangenda kusalisa kanchinzani muyili elelo basa kusala nchinzani baya kusala te ebo kutenanga bango banene donc kakanyamivi bawo nona ntekolo bango baba kusikumbuka lako jangenda kuna sarsa kanchinzani muivi ebu bawo nsene kunchinzani sibatadila ika mone sarsa nchinzani muivi ebu bawo bama nisito kubabokela bawo bankaka mona ntekolo mona ntekolo kamigena kene mfoto kana furukini arke nécessairement ya mudina bubu tawiye bavisi diva c'est vrai isa mwana bana batata bamama batata pasteur bamama batata selo bamama batata longi bamama ikiba malamu yote mukumba muzalimu ayo pato kutunga lingumba ya suka
bondimi yango te kasi ezali ndenge wana na olobaki yango na mokolo ma mitalo mokolo mwa le 6 avril bamundele oyo bayaki awa na bato mwindo oyo minene tobengaka bato munene kasi bango balubi ete solo tosi totamboli surtout tata moko ye ayekoli mingi a décroché diplôme na ye ya docteur en théologie na Londres ake na États-Unis ake ko décroché diplôme de docteur en philosophie kuna Amérique akomi ajongi na Maputo aye ko décroché diplôme de docteur en droit c'est-à-dire na kanisa azali na badoctorat mitano kasi alubi na sina moni ete na tamboli na kati na mokili mobimba c'est-à-dire sikasika na sina ndimi ete dingumba ya tata Simoki Mbangu yango ezali kutula kutia pardon manzaza kutia plafond kutia bafenetre kutia baporte kutia bakare na mabele kobongisa ndako kutia bameuble po ate biso tokoya kokota bamundele balubaki na nkamba awa tangu tozalaki kutunga ndako oyo le rencontre ya mutu nankolo yesu ekuzala wapi azane libuma te tangu ajuli ya 10 mikanda na kati na mokili mobimba le rencontre na biso kuzala na nkamba isi me yo mutu na otungi ndako oyo mesepela mpona nini osali eloko oyo existe na le monde donc soko balubi ete biso ya kutunga lingumba ya suka ndima likambo wana diamo di tasarabeto idiamo de luti tata Abrahamu ndibatanganga watunge fondation mfumu nyi subukayiza ale tela basibubaka ibaba tunetenenkana nzambe ebubu nludi ko ndawa luduna abo futi zambele ndo bete libunda tata mwande tutunganga tangu tata Simoki Mbangu abandi musala na yaya ndenge tetanyo na mikana bamundele bayaka kutala bina wana nkanda tangu wabunga na poto agakuluba nikamuwa konga na mimi na ngumbe tata Simoki Mbangu bisi bamundele tsali zoba bisi to mwenye ndio elimu sata zali mbeke kansi bakibanise na mwenye elimu sata zali nandi mtu message mfumo kala kabugo mfumo Yesu weka mu embele tata mwanda weka mu mtu tena kwa sasa una libonda tata Simoki Mbangu ibya bebezo no la mwini ne bantu bana lokule mutim ndongo yo yingi kululu akila boko bakala ko ngona ya janvier eh bien muntu fili denkala papa mune bantu ko miba kuiza yabo ndona ngende mune bantu makumole ndona ngende mune bantu kingali ko bakuiza kuko ngeye yambara ba sosi tata mwanda lelo awana kati na mukili tosito lobyango tata Abrahamu atungile kumna tata Nzambe ba Petro na ba Yohana batungile ngoma nkolo Yesu sikasikawa ndenge balibakete akuzala na bino boko yiba yete kasi wewe bino boyibi elimu santo boyibiye bongo soko boyibi elimu santo donc sikasikawa wewe pesa mani mkumba otunga lingumba wana ndenge nini na tango yo tomona kete ale leta bado kupesa bisu nzila pate tobombe la dibanda tobanda kubombe la bisu sika bisu zabi bando kana bisu ba katoliki tuzala kona banda kwa nzamina bango babu so ni to kena banda kuna bango kasi mukolo wana ekukaki bango balubi bino yoko bomba nawa bukula naka Simoki Mbangu ale baba lelo lise fulani bima babi bisu na bibanda babenga ni bisu kintina bisu ndio tuza kutunga ngumba isuka soko bisu moko to bimaki mais sikasika tukumpe mingi ale tokana bisu nenda kwa mopete tokana bisu nenda kwa misonite babenga ni bisu te ndio soko tokana kusala ngumba ndio to baby tokomeme mini mwana wapi kasi ndenga babenga ni bisu banatanga wana telongi yangwane toko kenda kaka dibosi kutunga simate wala mtu kozanye kutunga ngumba isuka basi bomoni basi yiri sikasikawa yangwana ngumba na bisu sali pasi mtu yoso tu abenga mikimbalise toka na kutunga paradis terrestre
oyo mbuka wana ibusanaka ezalaka koyoka na lisusu te totangi kaka paradis terrestre kasi mbuka ngo ezalaki wapi oyo ezalaki kaka na mabele c'est-à-dire ngai nalingi ndenge tata alingi ndenge nzambe mpe alingi bolingo wana soko tujungili yango en tout cas paradis terrestre tokomona yango na miso okokufa te bokutala kaka bato minene oyo tokoyoka kasama na kati na mokili bakokumi na biso awa na kati na ndako malamu nde baya kolala na ndako na bango bazwa eloko pamba te na mwa ndako oyo botungelaki ngai na 1960 oyo tosali agrandissement 1971 eh bien yango wana te bakonzi wana baya kolala sene basengaki ete biso koko kana tokimi na biso bato bayibi te tokei na biso na nkamba pamba te bato ebele bamondele oyo bayaki awa balobi bandekaka na bango na minkoto te balobi ete biso tokei na nkamba pamba te kuna bakoyamba biso maso bakosala bakaka kuna bato ya monene wana bomona yango lokola bato orke bato minene bakosi na bango kopesa batitre na bango balingi te kasi na ngai balobi oyo batitre na bango donc bato nyonso bakoyawa ekopesaka esengo mingi soko ndako na yo bakozali na bavisiteur ezelekana kiesika kingi vomvako bato bakozatala bobowundike bato bawonsana ku yerusalemu bakuiza ina bizidi baleka ngada ubwe baleka munje ebinzo yakatutungi burutawa kono kobdimba ko kadi yatanga raporo ya kila ya tukoratiela kibene tuka mamu mavovo ba chef de collectivité ndongo se tsawanza enda kunkamba bubu nkamba kono tuwanga bumu wontsino bubu betwada tukuba kemezi katuzeledia ka kodo ndongo zena nga kunkamba kanti mfumu mosi wa dekivu ndo wakati mampangi ndini mwiri mambo malotata kanti ndanga anafurukini lukalangido bene besiga abetu bisi catholique ndongo za baba kasi kwa mbele yako ndiko rezo kwa ndanga wayina kwa kale kwa hivi zebe mbo kiadi bubu nkamba kwa wana kwa katika zaire wana mena kwenda kuna mamra kule bisanga ngada kuti keso mena ndo jama kikala keso ibe bota tunga ibe bene ko tufuti tunga nsiye tibe tufuti tunga kadi tuka ngonda ya novembre ndonga yi selo akapa kukunkamba batuka munza ya mvimba mwaka waka ngonda janvier ndonga yi selo akapa kukunkamba ni février et en mars tuka le 15 jusqu'à le 25 basi ni tarbatu kutiboba yala la munza nanga sabakala plus de 300 blancs batuka munza ya mvimba kwa bakuize ku Yerusalemu donc yo nangai mutotunga ndako yo malamu do sala fier mutotunga bandako dele awa pana bapaya totunga bandako dele pana bapaya soko bandako tunga jawa ndeto funguli nzila basala nzila soko dote efusala kapasi pamba te mukolo na mukolo awa na nkamba mutatu kinuka mpasi limona nzila nzo tufungie nzila butuye budi bura ndubukina sadi banzenza barutambula ku Yerusalemu kizeme okutimba sura basila kadi batuka kwa ndamba na bravo kuza bakiri kake kamyo de bakafatiri ku nkamba wo kaleka ni ko kuntasa ko kumputika tukidi kasi watu kuzileka ku nkamba ukasabaka kwa konsikina ku kina nini satwe ele pipo ina pemba zole baka vitu kile tukidi idi adiwe batata iba mama lukara ku Yerusalemu vraiment bene bakozunga kalusisa ngani gatebira mpamba difete kalanga toujours propre yana ke amme batu bawo tino mesema kumene tutunga na wede ngaka tutungire toko bona mpasi zili wako orke bamene yokusela ke tangu batu bana siba tusemba ngana ninga ko yana be kasibali wakini ngile moyete yamwana ndo yakite yamwana ngana juu kubisa mate akumi na rezo pamba te biso tobongisa kite yamwana tobongisa batatara ba mama tobongisa sinon tikate Tanzania kole yezelimu santu zaba batira kona abatira Angola abatira mukili mubimba abatira bukoyi ebisira kisasa na mukili mubimba nzambe asia kanisini de mara mudoto mema sangu na katira mukili mubimba bini boko kana ba musika kasi mara mudoto mbongisa sokoto mbongisite tezane nyungo mbazigana ngabutu yula yes
eka neyibiri kimbangisi ekire kamere kimbangisi eka ndiye bugo bauta saya sibog mpango yi nekimu yangwana ba mama na batata mazali susu na likamu susu te tika te tata nzambe na mokolo madi bosoyo nzambe apambe la bisu te bumiawa toke kusukula papa kulutu pawo fuambaza kufungula bino ndako papa te ngana zale ko kende alors ya kufungula bino ndako pate bokota bozo amuya na makasi o to sari ni mbumo sika to gani sino yangwana kana zala kana ngana 13 mwana kwa musa Abanja na malubana ya suka papa Fumalongo papa ngenda kontima alobi na Kikongo pena Lingala mboka mwote ko bongisa Nkamba maloba euti epa tata Mulimo sandu papa simu kimbongi anga mitopa ya papa Fumalongo papa ngenda kontima bawakosa bisote bawakosa bisote tuwakosa mate papa Fumalongo papa simu kimba mkiangani bilaka ya papa de ngenda a part mintinu denge papa Fumalongo alobile kuna message na yeke ndako wana ekuya bakonde ya minene papa Fumalongo abandi na biso na nkendolo papa simuki mba mkiangani akokisi bilaka ya batatu akokisi te akokisi yango banda kuboni oyo esito moni eza kolalisa kapaya ebele minani okoki te eza commentaire na biso te maloba ya papa Fumalongo papa de ngenda kontima mowei biloko na ye bolia bosala ne bolingi kasi maloba kolia te tolani ndenge lobilengo na français bon papa maya leka nanu poete c'est vrai ezo abiso ngonga mulai ta rencontre kasi ye moko papa denge na lubaki yango ete mingi bandimi tozali kobonga na ignorance kambo yoki yango pa ya moto moto wana ayoki yango pa ya moto likambo yango ozokende kodeforme ozalaki na yo te esika likambo yango ezalelaki kasi okomi témoin ya kotransforme message elobi boye epai ya bandeko na biso batata na bamama kati na nkolo tozali na esengo mingi ya koyamba bino na kati ya ndako oyo tolingaki ezala kitoko pe tolingi kokomisa yango penza kitoko nayebi malamu ete banda tango bokomaki kobanda na centre d'accueil esika bolalaki pelobi nayebisaki bino likambo tozali coexister depuis 1960 c'est-à-dire tokomi libre ya kosambela depuis 1960 touti na zéro pamba te kobanda na 1921 banyokolaki biso kobeta pe kokanga makambo wana ewumelaki tango mulai
près de 40 ans. Kaka na 1960 nde baye kotika biso libre. Kobanda tango wana nde tokomaki kosala pe kobongisa makambo oyo ezalaki biso pasi na ebandeli. Na ndenge boye na esika oyo toza lelo toza nanu batu ya sika to ebandeli. Tosali nanu makambo ya minene te. Tolingaki nanu totonga ndaku oyo ya kitoko oyo esepelaki kopesa na Tata Nzambe. Toza awa na nkamba esika oyo tovandi depuis 1960. Lokola elobama toluka nanu bokonzi ya likolo nyonso etikali ekopesamela biso. Banda tango wana tolukaki na banzela nyonso kotonga eloko oyo tokoki kopesa Tata Nzambe po tozongisa matondo na makanisi. Tozongisa matondo na makanisi na biso tokanisaka mikolo nyonso 37 000 familles oyo bakangama pe batindama mosika na tina ya likambo oyo tovandeli awa. 37 000 familles bakangama pe batindama mosika. Yangwana tosalaki ndaku oyo pona kokanisa bango po banyokwamaki na tina ya kondima na bango pe batindama bisika ya mabe pe ya pasi. Na regrete po bozwi tango ya kokoma na babisika mosusu te pona kotala ndenge nini batata na bamama na biso banyokwama. Tokoma na esika oyo te. Na tina ya kondima na bango yango nde banyokwama. Kozala na bango pene ya nkolo Yesu epesaka biso makasi. Epesaka biso makasi ya koyeba makambo mosusu ya sika. Ya solo toza nanu na makambo ebele ya kosala. Me makanisi toza nanu na makambo ebele ya kosala. Me nakanisi na kondima makasi oyo toza nango ya kolanda nkolo Yesu tina suka ya bomoi na biso. Nakanisi tokokoka kokokisa nyonso oyo ezangi. Nalobaki na bino ete banda 1960 totonga ndaku oyo. Banda 1960 tokanisaki kotonga ndaku oyo. Kasi tokutanaki na tango moko ya pasi. Le 6 avril 1960 tokanisaki
kobanda misala kasi ezalaki na biso pasi. Nde le 6 avril 1961 totiaki libanga ya liboso pona kobanda misala. Kasi pona kobanda misala epesamelaki biso nzela te. Epai ya nani? Lokola totiaki libanga esengelaki tobanda misala kasi esalamaki te. Tangu nyonso na mabondeli na biso pamba te libondeli nde efungolaka nzela kasi nzela epesamaki kaka te. Nde na le 6 avril 1976 nzela epesamalaki biso pe tobandaki misala ya fondation. Pe le 6 avril 1981 na 60e anniversaire na biso nde tofongolaki ndako 60 ans après. Kasi pona nini kozela 60 ans? Na ebisaki bino ke tokutanaki na periode moko ya pasi pona kolembisa biso, kasi biso toyikaki mpiko ya kolanda nkolo Yesu. Pamba te soki totikaki elingaki kozala na biso pasi, elingaki kozala na biso pasi pona kolanda nkolo Yesu tina suka. Mpiko ya batata na biso nde epesaki biso makasi ya kotonga ndako oyo. Soki totali ndako, makambo ebele ezangi pona koloba ete na biso bonzoto pe molimo makambo ebele ezangi biso, yango ezo pesa biso makasi poto kende liboso. Yangwana tobandaki nanu na ndako oyo simande totonga bisika mosusu pona koyambela bapaya na biso. Po batu bazala ndenge moko lokola bazalaka epai na bango. Lobi tangu tokomaki lokola makambo ebele ezangaki na bisika, balalisaki bino, etungisaki nga mingi, esengelaki tobanda na kotonga bandako ya bapaya, kasi epesamelaki biso, esepelisaki Nzambe te. Yango wana tobandaki na kotonga ndaku ya Nzambe. Mbala ya sima tangu bokoya bokomona oyo bomoni te. Bolimbisanga na oyo esalami mbala sima ekozala boye te. Natie elika ete bokomema sango ya kitoko na baninga batikali ete tosalisana pe tosambela ete mokolo mosusu tokutana pene ya nkolo Yesu. Nayebisaka bandimi na nga bobengaka nga
son éminence ou chef spirituel. Eza malamu mingi. Mais ce qui est kaka pour na titre ya pamba. Ce qui est kaka pour na titre ya pamba. Eza malamu te. Na lingi na zala pena mundimi na landa penda oyo nkolo alingi il faut mundimi azala na base pamba te nkolo Yesu mwana ya Nzambe andimaki kovanda na biso alie bilei moko na biso alati bilamba ndenge moko na biso afuti kutu na mpako pamba te alingaki komikokisa na biso bato. Or ye aza Nzambe mokeli yangwana tolanda ndakisa wana yangwana tokeba na etamboli na biso pamba te bandimi bakolanda ezaleli na biso soki eza ya mabe tokozala ba responsable vis-à-vis ya tata Nzambe yangwana tokeba tozala ba modèle epai ya bapakani po balanda bizaleli ya kitoko na biso. Encore une fois de plus bolimbisanga ndenge na nyokoli bino surtout na nzela ya mabe totie elikia Nzambe akosalisa biso tozwa batu ya malamu oyo bakosalisa biso surtout na tronçon oyo ya mabe bamakadamize yango po mikolo koya tobanda kosala ba aller retour kokende pe kozonga. Encore une fois de plus, merci. Merci, Papa Maya. Tozali komona lelo yo chemin ya pension esi ebandaki. Pe moke nzela ya mbanza ngungu nkamba ndenge toza komonela yango. Futu wako. Le message oyo ezali depuis 1981. Lelo yo est aussi réalisé et que dans l'an 2021 ndenge moko président Félix Tshisekedi a pesa ki promesse eleki mibugolu de 81 l'an 2021 combien d'années 40 ans on est les cabotés 40 ans na bile eza bikambo munene bandaku yango oyo ebandaki na l'an 2001 eza boye te na nani papa Dialunga na apesi musala na papa Simo Kimbangu Kiangani eza boye te bongo na 81 l'an 2001 combien d'années leki wana 40 ans encore ibubole leki wana 20 ans « 30 ans, 91, l'an 2001, 20 ans. Et ça doit être total à Makabango Dingue Saliko Kende.
yango malamu tolanda ndenge papa Simuki Mbangu Kiangani aza kolanda ndenge batata batikelaki misala na bango. Tolandi papa Mfumolongo papa Denge na ndenge alobeli yango ete de 61 na 76 wana ntango ndako Nzambe bandi bakroke en jambe ezalaki mosala efo esalama kasi bato motema mabe bakala ezalaki ye moko alobi yango esikoyo bakala ezali te ezali te ebele mpo ndenge toyoki na papa Mfumolongo esalaka ye pasi alalaka te pamba te na ntango wana solo ndako ya centre d'accueil oyo euti kobukama yango nde bamindele balalaka me ndenge baingénieur basalelaka yango badouche na batoilette nyonso batie kote moko sur 22 chambres soki 22 chambres nyonso batie yango na couloir moko mpe bamatela bambeto esombamaki ya kitoko kasi bato bapesaka bamoye basomba bamatela na papa balikaka te basomba oyo bamatela babanda kobenga kala dix kasi bango kosomba ya matadi basala yango na pelouse oyo ekotaka facile bavinsekwa soki ebandika kokauka vinseko bakotaka te kote ntango oza kolala yango donc makelele ya pelouse na mokusa wana mpe esilaka noki te ale mokusa yango papa Mfumolongo papa Denge koregrete makasi ata bamusi apamba batia bambeto kasi bake kotia matela oyo ya bapelouse bapaspolum yango esalaka pasi na papa Mfumolongo yango lelo oyo papa Simuki Mbangu Kiangani ntango azali kosala molende kosomba biloko nyonso wana bamusi ya kitoko bamatela ya kitoko ezali kotiama na ndako bapaya molende wana yango ezali kosalema na papa Simuki Mbangu Kiangani toyilobi yango toyoki yango na message ya papa Denge ndake prochaine matango bokoya bokokuta makambo nyonso wana te po ntango wana mpona kosokola mai fo batia na bakatini bapesi mondele katini atikali konango na akenango esiko yasusu ndenge wana yango tozomona ngo motungisi ndenge papa tosalaki botiala posala boye o bapompe ezala o banani baappareil oyo emataka mai na likolo ezala hydrafort nyonso wana tozo komona papa mpe bambongo tolandi yango na message ya papa Dengenda fo ezalila boye donc papa yango aza kotungisa biso makambo nyonso wana po ete akokisa bilaka batata ndenge batikilaki yango tolobaka te mokokisi ya bilaka eza boye te ndenge wana soki tozali koyima pamba makambo yango de batata batikaki yango bokolimisa biso tozokende mwa mosika me toza koteya na kaka yango na etinda ya papa Simuki Mbangu Kiangani ndenge aza kolandanga awa tokopesa nzela na papa Joacin mwana koriki ya Matadi oyo po ete ntango papa Simuki Mbangu Kiangani aza kokokisa bilaka na ye koyeba ndenge nini likambo yango papa Simuki Mbangu Kiangani ayebiselaki bango yango papa Joacin aza wapi yaka kasi
tozali kopesa na matei nyonso oyo po ete tomeka koyeba lingomba euti wapi mpe tozali kokende wapi ndenge nini bazali kosalela biso insistance mpona Yelusalemi. Bazali kosalela biso insistance mpona Yelusalemi. Est-ce que papa Diangenda tolandi ye te na tina na Yelusalemi? Tina wana papa ayembisi banzembo wana na korali Yelusalemi na apaki. Yelusalemi yango eza wapi? Na Nkamba. Tolandi te. Ye moko papa Diangenda lobi yango. Oui, papa Jos. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa ya liboso limbisanga po ete nazali ekelamu na saa tangu na kosalaka mingi oyo kosepaka nango te. Papa ya solo soki naleki awa soki nazaki na espace mikakata mosala ezalaka te na nazala depuis mardi passé. Makambo ezalaki ebele mpenza oyo ya kolobela na tina ya forum na biso koleka moko Nkamba chaque mardi. Lokola ndenge nini balingaki biso bana Congo Central tolimi na resolution na sima na nzela nanga to bana koreki. Ndenge nini balingaki bana koreki banso tolanda baninga oyo bakendaki na Lubwaku oyo ya Congo Central. Na droit de réponse oyo topesaka bango nazali na yango betokotanga yango lisusu te po ete ngonga ekomi mokuse. Ngonga ekomi mokuse me na banza papa Elliot oyo tobengaka papa Duki akoki ko se souvenir que voyage ya suka basalaka matanga na papa Simoki Mbaki Ngami na 2006 ayaka koluka ngai wapi président ya koreki apesaka ngambote mpona koloba kozali mobali na eyano oyo bopesi bandeko ya koreki ya ngambo ya 26 mosusu ezalaki prévu na lobela maematali boyokani na papa na bandeko na ye oyo nga na vivaki ngai moko me tokolobela ngo lisusu te. Nazali kolobela kaka oyo biso bana koreki Congo Central tobenga toba plus précisément bana ya koreki Matadi na voyage ya suka oyo papa Fumambanza azalaka na biso elongo ya le 28 septembre. Boyebi que chaque le 28 septembre banda papa Mario azalaka mokonzi na biso accident esalaka na 85 mais tovandaki kimia bato bayebaki likambo monene wana te. Na 88 nde bamuta délégation 5% yaka na Nkamba mpona bululu wana nde tokomaki kofeta ngo chaque le 28 septembre biso tozali ko na Nkamba tokutana papa Simoki Mbaki Ngami na Mbanzangungu ye azali kokende Madimba. Kasi na voyage ya suka po Nzambe moto ayebaka lobi na lobi kuna lokola papa ayebaki ete le 28 septembre ya l'an 2000 ekozala ya suka po tomona ye oyo kolanda totoya komona ye te po wana akotika deja nzoto toye le 28 septembre tosepela papa elongo. Le 30 septembre tozali kozonga ndenge ezalaki tokosala animation liboso ya papa parce que tango nalo ba biso papa Fumambanza asekaka te mais biso tosekisa papa kiti na ye mindani ezalaki esengo makasi. Le 30 na papa lobi na sepeli makasi koleka kasi likambo na sengi na bino na kosepela koleka soki na moni bino bozongi nga le 12 octobre ao wana tozali le 30 septembre l'an 2000 tozongi na Matadi
le 12 octobre yaka na retard effectivement tokomaka juste le 12 octobre wana tokutaka bapaya bazalaka baafro-américain ndako nzambe ese ebimi wana kosangana ezali awa liboso ya résidence bato bazali kodefile biso tokiti na salite na biso tokoti na molongo baafro-américain balandi molongo nyonso tobandi kodefile mongo elongo tosilisi fete po papa alobaka na biso bokende bozonga na kozala na masolo na bino tango tokomi le 30 ndenge tobandaki kosala po tolingi tozonga toke liboso ya papa toanime po toyoka maloba oyo ye abengiselaki biso curieusement papa alobi na biso makambo nabengelaki bino bokende kosala papa Simon Kimbangu Kiangani Kimbangisme oye na banda bozolanda tokeyi kosolola na papa tozalaka na papa Engopembe Pasonam, papa Vangunzita, inspecteur provincial Pasonam, papa révérend Soalez Mario, papa Kifuki de Wazalaka, dirigeant provincial à chorale de dirigeants, tozalaka pena yelongo. Na sagesse ba papa Engopembe na papa Mario balobite tozalaka okende pa papa anniversaire netu ko de 42 jours. Toluki ba fleur. Tokera ba fleur bokoyeba ndenge ni munina tata nzambe pe nzambe ninga yebaka bitumba lelo na oyo kozala lobi na mayako baba lobi tokepa tata papa Simon Kimbangu Kiangani papa Maroji Maloba pona ko souhaiter joyeux anniversaire apesi fleur yoka maloba tata Simon Kimbangu Kiangani alingata la biso bana na yeso tara bososoli abia na yoki bino mingayo kutuna yebi nanga date na bota mate alobinga na bota mananga na simanda kwa papa kulutu na couvent papa inopumba zu papa kasi bino bosalaka bongo kono yesu bota baki na zamba kaka pona ko récupérer biso papa yeko lo bana biso na yoki bino akitisi mongongo makambo nyonso bolobi ya date ezali bongo mais tobota maboni na 51 biso bisatu papa lobi na biso ulela babotiaka biso na mabondeli papa lobi botiaka ngai na mabondeli mingi Kimbangisme oye papa ngombe na biso moto na moto na mayele na ye ayebisi biso bongo to comprendre tozongi tovandi moke tokote na l'an 2001 papa Fumambanza atiki biso to sutuki tobi mama na ngai tala maka papa sali biso moi parenthèse yango wana bomona kike bandeko nanga tozalaka na likambo ya nina botosi kotosa papa le bozonga le 12 tozongi le 12 so tozonga le 12 te de Congo Central pe kenda lubwako mais kotosa totosa ki ne papa la kisi biso ke tango boko banda koyaka boko kota lisusu ngai te mutu banda kokuta bongele meso boko kuta nani papa Simon Kimbangu Kiangani ne papa préparer biso spirituellement de notre ba awa ke bitumbe zalaki makasi ba meka ke utiliser ndona iji kitango wana nono ba jeune kaka papa Zulu bali non faut zo président ya Koreki à travers la Koreki to ko bango nyonso mais babundaki bakokaki te na makasi ya papa Simon Kimbangu Kiangani papa tiki biso tolobi papa mona ki le 28 septembre ko risquer kufa nango to biso ka batito yaka to ko uta matadi to ye to komi pe awa to silisi fête na biso to zongi mais papa Fumambanza lobi na tika bino devoir date le 28 septembre et bana mokeli mobimba na profiter na occasion oyo devoir batikela biso yango wana oyo mois d'août oyo zali ko ya mois de septembre tango to pusani to moni bitumba ya badate bandi na ya kombo ya makasi papa limbisanga
kotala tena lekana po makambo ezali ebele na lekana te pona kokoloba makambo si pona za makambo ebele mais oyo monika na kokoloba awa nde osuninga na loba batata ba mama ba makaba ba date ebandi le 12 octobre ti bande ko Kinshasa koreki ba bandi ya o bakendela ngambo no bana matadi bato pesa ki papa date le 12 octobre mais moi mutuna to mituna biso bato vandi awa tozalaki na papa le 30 septembre ko ko so na biso akoye ko na sabiso papa simoki bakana na tini biso to date nini atini biso date nini le 12 octobre yango nde toyaki awa bitumba bandi mikanda ndenge kozwa biso babi papa botaba le 12 te kombo na ye boye te mais papa tangu tokomeli bandeko na biso droit de réponse ya Kinshasa po mwana tango ngo eza te awa naza nango omona na papier ya 2003 ndenge koma yango bola boyoka mukanda oyo na Kinshasa esalaka makambo tango na papa fait papa ngoto vubu azali chargé de conflit bato basala ba copie ya mukanda oyo do batata ya mama papa la kisaki biso papa simoki makya nani yango papa azali kosenga biso la sima na ye tata molimo santo ko yeba yo wali penza pasi te aso sosiaka biso so tozongi na sima kolo yo sera mokili asali 30 ans 3 ans misala total esali mbula boni 33 ans papa simoki mangu aye kwa mbula nini na âge nini 34 ans parce que 33 ans histoire de comme déformé soki mutu muso aye na âge à 35 ans doute kozala soki mutu azali kotonga ndako atiki ndako nda 5e ligne oya koya akobandela wapi yango esali ke papa simoki mbanga okobanda na âge à 34 ans ameni musala ti tozali kaka na période molimo santu ti papa dange na kuntima mama mwili asali kaka transition yango bamonaka so talimaka wa 1922-657 eloba maka penza te mais tata molimo santu papa dange na kuntima zwi tolandi tozomona ti place baye kotika na biso mais eloko mona yo bawana mpona oyo etali succession wa papa surtout papa simoki mbango kiangani papa simoki mbango na kolo yesu mingi basalaka remise reprise kolo yesu tata molimo santo kolo yesu tata molimo santo papa tango azali kozwa mukumba azwaka na ndako nzambe batelemisake papa le 26 août 2001 bongo imbanisme oye na 21 abandaki na âge à 34 ans alobi te nakochange te mpo nga na ye te nayeka kokontinue kosilisa mission na nga yango wana alobi ngai kaka moto nabotama na 34 na bandaki misala na 34 ans na 1921 ngai mpe kaka na yo kozongela na 26 plus 8 eposi 34 soko ke na ngambo oyo eposi 2001 babenga yango eloko te bongo te babenga yango eloko te soko olongoli 0 notion ebali eza na kati epesi biso chiffre 21 donc ngai kaka moto oyo nazala na âge ya 34 na 21 nazongi kocontinue mission na nga papa nde nalobaki comme nazwaki temps kosolola na yo te mpo nayebake nakoki aborde boye naboyi kokende mosika na koya kobunga po makambo ebele mpenza mais nasukeli wana nakomba tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa Jacin lokola olongoli lukumba na yo zonga na yo kasi mpo na ngai wa natelemi mpe wana okombwa tata mwana mpe tata molimo santo. Merci Papa Mbenza. Merci de l'occuper à Papa Mfumalongo. Merci à Papa Yaoutou aussi Sassikoyo.
likambo ya nkamba tokosalela yango makasi yango toza koloba ete bandako nano esili te malamu esila mingi totongi bandako metana tosilisi te ezala bamama na Europe toza na bato basalisaka biso Saint-Denis asilisa ya ye apaki mpe asilisa oyo ya ye apaki oyo ye ekosila nini osila te mokolo nini Papa Mbenza yebi mosusu continue. Papa ndenge kotinda kanga tolandela misala yango ezali ndako ya Saint-Denis ba nani Belgique pe bazana bandako na bango kobasilisa pe France ba dortoir opesaki bango na Belgique ezali ndako ya Belgique esi etongama yango esungaka mingi Londres ndako wana pe soki esili kosunga po pamba te wana eza na 50 chambres yango moko ya Londres eza na 50 chambres pe FARDC soki basilisi kote wana na bana mura pe baza na ndako na bango basalaka pe Autriche pe baza na ndako bakosalaka na oyo mosusu papa osengaki na ba province bandako nyonso wana papa yango nde tolandelaka Allemagne yango pe baza pe na ndako na bango na basilisi yango te to ba pays oyo papa na se rappele nde yango wana tolandi te toyoki te. Merci Papa Mbenza. Oyo etikali ya makasi lisusu tolo na tobokola saison A yango tolingi tobanda tozongela misala wana makasi bamusicien kinkewa mpona koyebisa bino moke oyo bosali deja tosombi machine oyo ya loso bosepeli bino osepeli te sikoyo bowela kosala badepo bandako ya kolala mpona bato ya misala nde yango tozosenga bino koreki na lutendele kuna mpe mashine esombami etikali moke loso ezali kuna babanda kopasola yango koreki oye osepeli boye bosepeli te badepo mpe